Losambo ya iniminite opesibiano ya pakeo na embate poaninye osalinga ngolue oyembisinga ndembo asike angolue Yosalinga ngolue. Voilà. Bonjour, bonsoir la grande famille de B52. La mignonne officielle, moi votre humble servante maman B52, je suis là pour vous servir. Je nous dis toujours que, excusez-moi, vous servir c'est mon devoir. Voilà pourquoi toza raté ceux qui a kolobatu ya kokabola ezali en tout cas toya kapona ko partager et le mona bino bay oyo bolinga kabiso pe bolanda kabiso a wana kati ya B52 la mignonne officielle. Ceux que ezali mbala na oyo ya liboso en tout cas abonne-toi, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. Famille Bota, ba shalom, nabino, bisika nyonso ezwami bino. La vie des tigres. C'est fou là. Distraction, pas de distraction, la grande famille, la vie de Tegra Ezawana, en tout cas, to consommer film na biso kaka nenge zalaka, tout ça là on nenge tout ça là yango. Le but total qui troisième épisode ya film na biso lelo le 5 juin, tokota la quatrième épisode ya film na biso et kozala lelo le 5 juin 2025. Voilà. Message exactement encore. Badina chou ba péchalo vers Bambote Nabino. Balobi Belgique tombé l'arrivée de notre Poutine de l'écriture. Donc chez la Bino événement le 7. Donc pour confirmer nous de notre Poutine de l'écriture, Belvi Kondi la patronne, la modéliste, Mikolo Kombo Mati, titre Mati, bon titrage de Makambo, la Poutine de l'écriture, l'écriture Yamoussouni Karaye, donc présence na eza déjà na kati ya Belgique wana na aéroport na bango ya eza aéroport ni nyango za vingtaine ce qui pèse za vingtaine on a fait ma queen Sarah qui m'a des fois yé bango la Poutine a déjà wana donc spectacle wana ya le 7 na roche la biso vidéo boromo na bateau bazana besoin ya ko bouquer o ozana besoin o assister baba qui tirage sort et kozala eza rassemblement moko ya fraternité pour soutenir le veuve et les orphelins. La grande famille de B52, nous devons savoir une chose. Ceux qui non font moi parenthèse. Ceux qui ont partagé ne fût-ce que quelque chose avec le veuve, ceux qui ont partagé ne fût-ce que quelque chose avec les orphelins, dis-toi que tu es une personne bénie. Pourquoi je dis ça? Parce que ma Bible me dit qu'il est le père des orphelins et le mari de veuve. Donc, Nzambe, ceux qui ont soin, il y a bananaye. À combien plus forte raison? Yé azongi selote. Point d'interrogation. C'est-à-dire, la Poutine a ça déjà wana bo bouquet déjà nga mwana kende zate pour ma queen Sarah Falatine de la invitation mais qui ça makambo bele kuna o Costa Mutamba yibi kuna o Fayula Sengi pardon kuna o makambo mboka la biso selembisi biso en Afrique donc trop c'est trop passe na passe mais yo oza na opportunité ya ko se présenter na Belgique en tout cas ozali bienvenue ba coordonner na zo tiango siko na vidéo ezolanda donc tozala wana ebele pour na ko soutenir ba orphelin ba puis qu'on soutenir Yemoko Belvi Kondi la patronne, notre maman qu'on aime tellement beaucoup, la maman de la famille Libota. Voilà la grande famille de B52. Dans le qui n'est la biso moi extrait au yotos déjà au courant, batum sous pour dire ah non réservé est-ce que Belvi a causé là est-ce que mais photo e bango lo moko Yemoko le bana biso que chaque le 7 juin à bandozalaka na événement parce que ça événement moko toyebi déjà de nature Bella azara mutu moko azalaka toujours na orphelin orpheline tout monde akendenga kenda ko kabola mo mukie o nzambe apesaka e na ba orphelinat donc du coup projet eza projet moko vraiment très important pour elle donc elle ne peut pas manquer à moins que ezala
incident, mon côté problème, mon côté vraiment grave. Parce que tu es pas belle vie, visa Schengen, pas belle vie, passeport, on dit passeport rouge. Ya boye opesa tukana te pour nini nzambe bela yo bakam yo sala. Parents, tolandana nous programme ndenge que c'est passé dans 2 jours, c'est-à-dire jour du mois 2. Merci beaucoup. Suivant, on se retrouve à la prochaine. Rendez-vous à ne pas manquer, 16h30 heure de Kinshasa. Tozalawana ebele totala. 4e épisode, il y a film Nabiso na Belle Vie Télévision, La vie des tigres. Merci, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien. Ça nous fera énormément du plaisir. Je vous aime beaucoup. Bisous. Bye. Très bientôt, donc le 7 juin 2025, na Belgique, un grand événement de charité, de fraternité, avec la fondation ISD. Soirée de charité. De charité. Soirée de fraternité. De fraternité. À l'occasion, il y a construction Mounene Oyo. La fondation ISD ezali ko construire Nabibwa pour Naba orphelin. Yango Bazako organisé ce 7 juin 2025 na Belgique. La fondation ISD, Maman Charlie et tout le moment de Belgique. Basangani pour Bassa Elabiso soirée événementielle. Et voilà, un événement remarquable, extraordinaire, monumental qui va se passer dans la Belgique. Le 7 juin, à 18h, la mise en place terminée. J'ai fait l'appel à tout le monde. Bateau nous sommes de bons cœurs. Bateau nous sommes un cœur en or. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Voilà. C'est un don que Dieu donne. Voilà. Voilà. Tobingi biso nyonso. Ba oyo nyonso. Ba maman, bilenge, bana nyonso. Tu as participer. Babi ba place est limitée. Tu as participer à dîner de fraternité. Voilà. Babi tu participer à dîner de charité. De charité. Bateau nyonso baza la charité. Bateau nyonso nzamba pesa motema yakokaba. Un cœur en or. Un cœur en or. Tobingi biso nyonso. Ngai na kozala parce que le 7 juin na Katia Belgique, je n'ai jamais manqué à cet événement. Voilà. Venez nombreux. Bino bateau nyonso bana mitema malamu. Bino bateau nyonso boninga ka kosunga. Babi to sunga ba orphelin, to sunga ba veuve. Pourquoi pas les enfants de la rue? To bien biso nyonso. To y a tellement ébélé. Moi je serai là. Fondation ISD, toutes les mamans, basangani, babi baza on a déjà prête ba yamba biso. Appelez déjà na numéro oyezanase bo sala ba réservation na bino. Boya ébélé to benga mi poto sunga to sungana. Ba place est limitée. Voilà. Très limité. Vous avez déjà réservé déjà ma place Nabino. Vous avez un numéro où ils juste là. Au bas de vos écrans. Ma surprise, ils ont tellement ébélé. Ma concours, ils allaient. Bilo kako gagné, ils ont tellement ébélé. Sans oublier des cadeaux. Voilà. Ezali. Boya tellement ébélé. Kolia, Komena, Ezali. Pourquoi pas tous ces pélés et le mot? Dîner à volonté. Parce qu'ils ont dîner de charité et de fraternité. Merci. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino. En tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Mosala na biso ezali to misala na biso ezali kosala électricité, kosala construction,
kosala misala ya ndaku oza na posa ba installer yo DSTV oza na posa basalela yo misala nyonso ya ndaku oyo lingi oza na posa ya industriel tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call. We will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gedeonelectrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là, moi votre humble servante, Maman B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Na évité vidéo oyo erni meko koma et la bino ezali Mama Joséphine, Mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso, ba maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà est pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Si kato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza na malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo eza na ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé eza na prité. Santé eza na prité. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo
produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na Banyeli Soussou plus 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyote aloe vera gel. Oh, la mignonne. Botika la bébé. Oh, Kina sans la mignonne au Bokolia. Oh, zéro. Le bezala kina 10 52 au Bokolia. On a un. Yango zopesa posa kozongisa nga bébé na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.